Voilà, tokomi na eteni ya mituna pe biyano bandeko, tatuji ndeko yo. Allô? Allô, ma radio. Oui, ndeko. Bonjour, maman Régine. Bonjour, mon père Roger Awa. Bonjour. C'est le frère Antoine, toi, tu depuis la paroisse Saint-Jean à ma tête. Tozo yo kayo ndeko Antoine. Mon père, nous avons une mission depuis catéchèse en français, mais tant que me permettra de se. Ma première question est celle-ci. Concernant le soleil à création, comme la Bible nous dit que les premiers vivants sur la terre étaient Adam et Ève. Et je me dis ceci. Tant que Caïn a Bomaki de Konae Abel, tant que a Sindaki na Mamma Misusu. Et bon, bateau a gagné pour trouver Kuna. D'où sortaient ces personnes-là? Et ma deuxième question est celle-ci. Une fois que j'ai suivi un enseignement au Canada, un serviteur de Dieu disait que l'image de Jésus plutôt que nous vénérons n'est pas le vrai Jésus que nous prions. Comment expliquer un peu cela? Et ma troisième question est celle-ci, mon père. Comment pourrions-nous sentir ou connaître vraiment la voix de Dieu en nous? Et ma quatrième question est celle-ci. Une personne qui prie vraiment, mais dans son cœur, comme si rien ne change, comme si... donc, elle a monté, qui s'est mis, elle a monté peut changer. Comment peut-on expliquer ce genre de fait? Merci, mon père. Je m'arrête. Très bonne journée. Merci beaucoup, Nandeko, pour la mituna atuni. Yaliboso, ezali bongo o etali ndenge nzamba akela mokili. Akeli Adam na Eva, kasi talaka sima ya liwa ya Abel, zambi Bibli elobi te Adam na Eva baboti bana babale Caïn na Abel. Tango Caïn abomi Abel, Nzambe atie elembo na elongi ya Caïn pote motomoko akoka koboma Caïn te. Bato wana bauti wapi? Zambi Bible etalisi biso esika Adam na Eva babotaka bana basusu na eleko ena te. Tope tomoni te Caïn kozwa mwasi ya Caïn uti wapi? E yano ezali boye. Adam na Eva babotaka bana basusu. Ezali se Caïn na Abel te. Sima Caïn na Abel babotaka bana basusu. Kasi na kati ya mikanda misantu batalisi biso mingi penza Caïn na Abel, zambi ezalili ya bango ekopesa biso mateya. Biblia eloba makambo manso maye ekomama tope maye malekaka te. Elobi se makambo ya motuya. Yango wana Adam na Eva bazalaki na bana basusu. Kasi babeteli biso se disolo ya Caïn na Abel, zambi ezali ya bango babale, ezali ya motuya lokola te kote ya biso. Motema mabe ya Caïn abomi ndeko waye pe awa abomi ndeko waye, Nzambe akebisi azwi etumbu. Ekote ya biso kosopa makila te, soki osopi makila omemi ngambo kino suka. Pe atako moto asopi makila toboma ye te. Zambi tomoni te Caïn asopi makila ya Abel, kasi Nzambe alobi te moto asala Caïn mabe te. Epai ya Abel tokomono pete tozali vulnérable. Tozali bato pamba. Zambi talaka Abel alobi ata liloba lioko te. Nzambe alingi ye, ayambi libonzali ye kasi ndeko ye alingi ye te. Ekote ya biso po ya kotalisa biso te na bomoi bwa biso pe mbala mosusu tokosepelisa Nzambe, kasi bato mokili bakosepela na biso te. Talaka mwa mateya oyo tozwi na bango babale. Zambi bango bomoi bwa bango etei biso. Caïn bomoi bwa ye etei biso ma etosengeli kosala te, pe Eve bomoi bwa ye etei biso ma etosengeli kosala. Kasi Adam na Eva babotaka bana basusu atako Biblia elobi likambo liango na eleko ena te. Tokoki pe kokamata ndakisa ya Abraham. Abraham mbala mingi toyokaka se disolo ya Ismael na pe Sarah na pe Isaac. Isaac mwana ye akobota na Sarah, pe Ismael akobota na Agar. Kasi Abraham azalaki na bana basusu na Ketura.
abotaka bana soki mwambe to mpe motoba na ketura ezali mpe na kati ya mikanda misantu. Lokola te mbala mingi masolo bakotalisa biso bakobetela biso na biblia ezali se oyo ezali ya motuya makambo ebele oyo elekaka na eleko na biblia ekomi yango te. Mutuna ya mibale toyokai malamu te mbele ndeko akozongela yango. Mutuna ya misato koyeba mongongo ya nzambe to mpe maye nzambe alingi ndenge nini na kati ya motema moyo ozali koyoka lolaka. Lolaka wana ezali ya satana to ya nzambe okoyeba ndenge nini soki ezali ya nzambe. Kritere ezali se moko bolingo oyo euti epai ya nzambe ekotinda na nzela ya bolingo. Soki oswani na moninga na se ya motema lolaka lokoyebisa yo limbisa moninga to mpe senga bolimbisi wana euti epai ya nzambe. Soki lolaka lokoyebisa yo kangela ekanda lobana ete ngai na yo ti liwa yebaka te euti epai ya nani epai ya satana. Donc critère ezali se bolingo mansoma ye na koyoko motema mwangai lolaka la voix intérieure soki okotinda ngai na nzela ya bolingo kolimbisa kosenga bolimbisi bomikitisi koluka kotia bomoko kati ya bato kosalisa bai baswani bayokana kosalisa bai bazana pasi misala miangolu ya nzoto pe ya molimo mansomana makoute epai ya nzambe. Mai makotinda na nzela ya kosala moninga mabe posa te osala moninga mabe okenda kobundisa ye ofinga ye posa te okosela ye makambo mansomana makouta kepai ya nzambe te kasi epai ya satana. Merci Sango to zuipe koma isusu père directeur Mbote pona nini moloni oyo abongisaki na ino mabele malamu te yambo abwaka mboto ndeko papa Adelin Kalendo kuna na paroisse Sankibuka. Tosilisaki mituna ya ndeko te tikala motuna moko ya losambo. Oui. Moto akosambela mingi kasi motema moye moko changer te. Tosengeli ko mituna susi ya ye tango asambela ezala nini. Susi ya moto tango moto asambela azokende misa sala kasapele sima misa daleki na grotte akeko sala sapele alukaka nini na losambo wana. Soki akoluka kobongola motema akozwa yango zambi yezu alobate nani oyo soki asengeli mosantu nzambe akopimela ye. Mbele losambo ya ndeko ezali se losambo mpo ya koluka biloko ya mokili mingi basambela po ya bongo nazwa mosala nazwa libala nazwa mosolo nasomba mutuka tango ozali kosambela se po ya kozwa biloko ya mokili yebaka te motema na yo ekobonga te ekobongaka te po susi wana ya bobongoli motema ezali susi ya yo na tango losambo te. Soki moto akosambela po te nzambe asalisa ye azala na motema monene motema molamu ayeba kolimbisaka baninga azala na bomikitisi nzambe akopesa ye yango wana soki moto asambelaka mingi kasi bomoi na ezali se ya mabe motema mabe kanda koswana lokola te tango asambelaka asengaka gracia ya bobongoli motema te alukaka se biloko ya mokili yango wana pe losambo ekochange bomoi boye te. Motuna ya mibale oyo ya ndeko ezali bongo pona nini abongisaki mabele te. Iyo. Balobi te abongisi mabele ezali faute na ye te na moulani ya mboto faute to pe moto asali mbeba ezali moloni te. Mbeba euti na moto oyo asengeli koyamba mboto to pe liloba lya nzambe na motema mwaye. Zambi balobi te babongisi mabele ya malamu kasi talaka esika te mbuma to pe mboto ekweya na mabele ya malamu ekweyi na balabala. Babongisi mabele ya malamu kasi ekweyi na mabele esika mabanga ezali. Babongisi mabele ya malamu kasi ekweyi na nzube. Lokola te nzambe asi abongisa motema mwa biso po te tokoka koyamba liloba lya nzambe. L'homme est capable de Dieu. Moto nyonso akoki koyoka liloba lya nzambe akoki kobomba ngo na motema mwaye pe kobongola motema. Donc nzambe asi abongisaki manso lokola moloni abongisi mabele kasi mboto ekei kokoya esika mosusu. Se bongo pe nzambe abongisa mitema mya biso kasi biso moko tobebisa mitema
totondisa yango na makambo ezanga ntina. Yango wana esika te liloba lia Nzambe ekota kati ya mitema ekotikala se likolo lokola mbume kwei likolo ya mabanga, to pe ekotikala se likolo lokola mbume ekangami na nzube. Mwaye liloba lia Nzambe ekita na motema te mpo tobebisi motema mwa biso. Nzoka nde Nzambe akela yango mpo te tokumisa ye, mpo te toyamba liloba lia ye na mitema mya biso mpe tobota mbuma ebele. Tozupe Koma Isusu, bonjour ma radio, merci pour la catéchèse. Nazali na mémoire faible, nabosanaka facilement, donc Nazali à côté à Liloba Lianzambe, ndeko Julia, ya paroisse martyre de l'Ouganda. Soki ezali pasi, merci na ndeko po ya motuna tuni. Boko bakobelaka pasi ya kobosa na makambo. Wana monganga moto akoki kolimbola yango, motu elembi ya kobosa na bosana. Wana ezali maladi ezali sumu te. Kasi soki ozali na yo na bokolo ngono banzoto motu ekosala bien, kasi obosanaka liloba lia Nzambe mingi, mbele lingi koloba te liloba lia Nzambe ezalaka susi ya yo te. Po moto oyo azali na bokolo ngono banzoto motu ekosala malamu, eloko oyo ye alingi akoki kobosana yango te. Eloko oyo ezali ya motu ya kobosana yango te. Tobosanaka mingi makambo maye mbele ezali ya motu ya te. Alors soki ndeko bokolo ngono banzoto bozali motu ekosala malamu, kasi akobosana maimatali liloba lia Nzambe mbele lingi koloba te, motema mwaye ezali na liloba lia Nzambe te, motema ezali na makambo masusu. Maman Marie-Jeanne a Tindelbiso Mutuna Yandeko Alobi, il a suivi une prédication soi-disant d'un serviteur de Dieu au Canada présentant que le Christ sur la croix n'est pas le vrai Jésus. Merci na Maman Marie-Jeanne. Merci na Maman Marie-Jeanne. Mosala bakar monde yango wana kolanda Radio Maria. Ye azali présidente à Bakarm kuna na France. Longoni ya Maman Marie-Jeanne Zambi, vous êtes à l'écoute. Pour kosalisa biso. Awa biso to yoki mutuna malamu te yoki yango po tindie yano. Zambi olingi tendeko azwa eyano na mutuna mwaye. Mbele mutuna mwaye pe mokotungisa bobele ye mokote kasi mokotungisa pe bandeko basusu. Merci na Maman Marie-Jeanne. Biso to ebite elili ya Yezu o totie na koro sezali Yezu Kristo. Zambi bakuruse tango Yezu aweza kisato. Kuruse ya bon larron o ya bongoli motema ke na paradiso na Yezu. Kuruse ya mobomi o ya boyi kobongola motema pe Yezu azalaki na katikati. O ya biso ekeko ya kuruse ezali elembo ya Yezu Kristo. Tolobi tete tozali ko adorer tope ko vénérer bon larron tope nani ezali Yezu Kristo. Ezi biso moko to yebite ezali Yezu Kristo. Soki ya yebite c'est dommage, mais biso to yebite ezali Yezu Kristo. To yebi yango ndenge ni Zambi tokomono pete na kuruse ya biso pote ndeko abunga nzela te tokoma maye Pilate akoma Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Ezali mbala mingi abrégé na lokota ya latin. Donc roi des Juifs, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Bakoma yango likolo ya kuruse ya nani ya Yesu Kristo. Yango wana okomono kuruse na Eklese Santo Katoliko. Soki batie keko ezali ya Yesu Kristo. Pe okomona na likolo bakomi Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Likambo wana bakomaki yango epai ya bon larron to epai ya mobomi mususu wana to moyibi mususu te, bakomaki yango se likolo ya kuruse ya Yesu Kristo. Tozupe Koma Isusu tozonondo kwa benga biso. Allô? Bonjour Maman Régine. Bonjour Nganga Nzambe. Mbote Mama Aimé esengo ya koyoka lisusu lelo. Merci. Bonjour. Merci Nganga Nzambe po ya mateya. Likolo ya mboto. Opesi biso bandakisa ebele. Kasi mama tuna mozali. Kasi moto akoyoka liloba ya Nzambe aza disposé a ayoka yango kwa bongo lo motima. Kasi nzo andi motei to penga Nzambe
ako kolotolo bate ako jeneye na ndakisa ye na ezaleli ya ye bizaleli mabe pe bongo na bongo kasi ndeko wana asala nini pe tango ayoki yango ezosimba penza te okotia yango na molongo ya ndakisa nini na mboto oyo opesi nzoka nde aza dispose kasi motei akotuka ye pe ya mibale mbelo kolimbisa mwa mateya malekaki ndeko nde atuni akozela aomitungisa alobi tuna yango komanda motuna mozali boye alobi eske nzambe akoki kosala na nzela ya mabe atuni mpo nini ndakisa olobaki ndeko moko atunaki ndeko asambeli azwi mwana te mbelaki epanganga azwi mwana ndeko alobi eske nzambe akoki kosala a travers mabe mpo nini te ntango awumele na kosambela apesi mwana me nzambe azeli ndeko akende epanganga nsima azwi mwana mpo olobaki te satana apesaka moto te akelaka moto te bobele nzambe ndeko akomitungisanga na nzambe ayoka eyano na bino natelemi moke wana merci mokolo molamu. Merci papa Augustin. Merci mingi na papa Augustin po ya mituna mibale atuni motuna yambo ezali bongo ezaleli yanganga nzambe ezali malonga te ateyaka malamu kasi ye moko akokisaka yango te bongo yezu eyano nini apesaka na motuna mwango yezu ayebisaka bato ya eleko ya ye boye mpo ya bayebatali mayematali bafarizeo alobi te bafarizeo etamboli ya bango ezali mabe kasi bolanda bango bazali koloba apesaki deja eyano lokola bafarizeo mateya kitoko kasi misala ya malonga te ndakisa ya malonga te yezu alobi te te bon boyoka bango te alobi te bolanda bango bakoloba kasi oyo bakosala bolanda yango te ezali dommage kasi mbala isusu ezalaka bongo soki moto oyo ya kote ya kokokisa yango te yokanga ya malonga oyo yoki bapostolo bazalaki mpe na bambeba ya bango tobosana yango te bazalaki na mbeba kasi bateya mpe bayeba yoka liloba ya bapostolo babongola mitema santo paul azalaki na mbeba kokanisa te ete azalaki parfait azalaki na mbeba santo petro azalaki na mbeba santo yohane azalaki mpe na mbeba kasi na nzela ya mosala mwa bango basalisi bato bayeba nzambe. Saint Ambroise lobi na office de lecture ezalaki bongo Saint Ambroise alobi boye alobi ne regardez pas l'aspect physique du prêtre, il faut regarder la grâce de son ministère. C'est Saint Ambroise de Milan qui dit ça. Ne regardez pas l'aspect physique du prêtre, mais regardez plutôt la grâce de son ministère. Lokola te azali moto azali na mbeba tolingi te banganga nzambe bazala parfait ngai mpe nalingi te tozala parfait malheureusement moto aparfait azalaka te moto nyonso azalaka na malamu na mbeba yango wana Saint Ambroise alobi botala libanda ya bango te botala grâce ya nzambe akopesa bino na nzela ya mosala bakosala tala yano mpo na motuna mwa yambo motuna ya mibale nganga kisi apesi ye mwana me wana ezali mosala ya satana banda kala alakelaka bato makambo oyo ye akoki kosala te kasi akolakela ntango abandaki ye na adamu na eve ezalaki se bongo alobi te soki bolei mbuma ya nzete bokokoma lokola nzambe donk akanisi te alakisi bango te ye akoki kopesa bango bonzambe akoki kokomisa bango lokola nzambe bango mpe bandimi bakei kolia mbuma ya nzete mpo satana alobi te bolia yango bokokoma lokola nzambe kasi ntango balei yango bakomaki lokola nzambe te akosi bango mpenza nzoka nde bazongi nsima esika te bakoma lokola nzambe mosala ya satana kokosa lokola ndeko akei epai ya satana nganga kisi azali nganga ya satana biso tozali banganga nzambe nganga kisi azali nganga ya satana lokola akei epai ya nganga satana akosi ye alobi te nakopesa yo mwana mpe napesi yo mwana ye mpe andimi satana akoki kopesa moto mwana ya moto te akopesa yo soki demon akopesa yo eloko ya mabe kasi apesa yo mpenza mwana oboti ye akoli lokola ngai na bino boye moto mpenza te
Bibli elobi te moto akela moto ezali nzambe. Satana tikala okela moto te. Yango wana totikalaka na kati ya mikanda misantu. Atako Satana na nzela ya misala mabe ya kokosa bato, biso tokondima yango te. Zambi na Biblia batikala koloba te Satana koki kobotisa mwasi wa botaka te. Bobele nzambe moto abotisaka mwasi wa botaka te. Esika monganga lembi, nzambe soki alingi akopesa libota. Ezali bongo. Satana tikala kosala yango te, yango ata mokolo moko te ngai na kondima te, nganga kisi apesi moto libota. Ekoki kosalema te jamais. Nzambe moto apesi, kasi Satana a usurpé. Akosi ndeko, te euti epai ya ngai, kasi euti epai ya ye, te euti epai ya nzambe. Merci beaucoup, Sango. Tozali koposana, malembe, de comme tous pena singa. Allô? Bonjour, mon père. Bonjour. Merci beaucoup pour la catéchèse de l'eau. Le moment makasi ndeko. Merci beaucoup. Première question est à vous, père. Ce qui a trouvé, mamalamu et quoi, bisika ya mabi. Maintenant, ce qui n'a le but que naza d'abord qui ndakisa, ce qui n'a mo Christ na benga mo Christ mais naza koteya. Maintenant, na travers naza koteya ba ninga na. Maintenant, ce qui n'a le but que naza atiti na ngai ya losambu mais na chilo prière mais ndakisa na ngai mabe o za kolakisa ba ninga. Maintenant, nga mo Christ na but que peut-être ndikuwana ba but que aza bien mais na kasi ba but que aza bien ti mon père. Est-ce que ezaka na losambu to na ba comportement bakoye bango na d'abord kia pona sandakisa mo ya malamu wana ya liboso pia mibale eza boye soki kia tolobi tozandakisa oyo ayesu ntango azalaki na bapostole alakisaki bango bolingo kofese na bango mena ntango akangaki yesu mena kia tolobi kia bakimaki ye bien sûr kia bato babakomo kia bakimaki ye na travers kia ntango babaki yesu na kouze bato bakimaki bawana kia aza mokonzi ya bayuda mon père soki na bika nazo ndakisa wana nazaki na baninga balakisi nga bolingo metango nezonga pasi bakiminga mon père nakoki kosala lolenge kia mpo nazwa mayele wala bakesa ezalaki na mama. Merci Nandeko po ya mituna tuni. Mokolo ya poso eleki mikolo mibale tosepelaki bongo eyenga Saint Benoît. Saint Benoît alobaki boye. Devise ya ye oyo etambola penza na molongo mobimba. Zambi ezali ya motuya ora et labora. Prie et travail. Sambela pesala mosala. Lokola te mokristo malonga penza bakoyeba ye se na losambo te. Bakoyeba ye pe na misala. Soki losambo eluti misala mizali te, ndakisa ya malonga na bomoibwa yote se losambo ozali mokristo malonga te. Soki pe omipesi na mosala kaka mosala dimanche yo wana ba extra morose osambelaka te okotaka misa te ozali pe mokristo malonga te. Losambo na mosala. Losambo oyo bongolaka bomoibwa biso bato etindaka biso na nzela kokokisa misala miangolu kosalisa baninga. Bobele misala miangolu ya nzoto te, kasi misala miangolu pe ya molimo, lokola kozala motema monene, kolimbisa baninga, kosuporte baninga, bongo na bongo, talaka ndenge bakoyeba mo Kristo. Na losambo, kasi pe na ezaleli ya ye. Motuna amibale ezali Yesu Kristo. Bapostolo bakimi ye. Tango azalaki na pasi nzokande asalisi bango mingi apesi bango mateya apesi bango mosala apesi bango kutunguya ya kobengana bilimo bibe bongo na bongo kasi talaka bakimi ye na tango ya pasi ndeko alobi soki pe ekwei te ye pe na tango ya pasi bakamarade na ye bakimi ye asala nini lokola olobi likambo yango na kotalaka bongo Yesu Kristo koba se kotala ye eyano ezaleli ya Yesu Kristo. Yesu Kristo bakimi ye anyokwami na tango ya pasi akei abuti ngomba
akiti ngomba parce que Kurus Sikawa, de nouvelles théories disent qu'il a porté la croix en descendant et non en montant. Akiti na Kurus ti na ngomba Calvario pe ba mobaki o Kurus awei bobele santo yoane moto azalaki wana. Tango Yesu aseku asalaki nini? Est-ce que asilikeli bango? Asilikeli bango te? Abimeli bango, apesi bango mosala. Ndakisa kitoko lokola te alimbisi. Yo pe limbisa. Eza lokola moto akota ina l'hôpital baye kotala ete zambi mo bakanisa kutia kowa bako balobi tokozelaka mokolo matanga tokende. Bakanisa ite sili penza po yaye. Tozelaka soki akufi tokende. Sika te bokenda kotala moninga. Tango yo obiki baye kotala oto kosala nini yo kende kotala bango. Soki ozali penza mo Kristo kende kotala bango, benga bango na telefone, pesa bango mbote, otuna bango bozali malamu. C'est ça le chrétien. Kozala mo Kristo eza likambo lisekite. Elingi koloba komekola Kristo. Lokola ye tango asekwi baninga bayo bakimaki ye akimi bango te, azongiseli bango mabete, alandi bango, aluki bango, apesi bango rendez-vous. Boyebisa bango tokutana na Galilea. Pe alandi bango sika bazalaki abimeli bango. Ndakisa kitoko penza yo pe babwakisi yo kasi tango moni tobiki. Tango ekoki kozala pe kaka maladi te me mwa ba épreuve a vie mikakatano bongo mbele bazalaki pene no tango ozalaki na mosolo mosili zambi balongoli yo na mosala bakimi bon likambo te mokolo mosusu ozwi mosala pe talaka pe libaku obeti libaku ya kitoko penza mwa lomeya mwa salaire malonga na suka sanza soki okati ya bango moko akeleli oyoki tazwi likambo okosalisa ye atako bakimaki yo. C'est ça être chrétien, komekola Yesu Kristo. Ndeko mususu pe ya tindi koma. Bonjour ma radio. Nakoyeba ndenge nini ke Nzambe azo répondre na prière na ngai. Yami bale ndenge nini pe nakoyeba ke Nzambe alimbisi masumu mangai. Mituna mibale ya ndeko. Oyo etali masumu ezali bongo boyambi. Zambi na kati ya credo tosakolaka yango na yambi bolimbisi masumu, la rémission des péchés. Yezu apesi nguya wana na bapostolo baye na santo Yohane eteni ya tuku ibale banda molongo motuku ibale na ibale kende liboso. Masumu bino bokolimbisa makolimbama, masumu bokolimbisa te makotikala. Lokola pesi yango se na bazomi na moko na bayekoli bayebanso te, lokola te likoki wana ya kolimbisa masumu ezali likambo moto nyonso te, se ya zomi na moko boko bato. Yango wana na kati eklese santo katoliko likoki wana lipesami na baepiskopo, bango bazali bakitani ya bapostolo. Baepiskopo balobi te mosala yango eleki kilo, basangisi banganga nzambe, bakokulisaka banganga nzambe pote banganga nzambe basalisa ba episkopo. Elingi koloba te tango yo ke etubela epai ya nganga nzambe, soki bapesi yo bolimbisi masumu, osengeli kondima te masumu mayo malimbami. Zambi ekomami na Jean 20 kobanda 22 kende liboso. Te masumu bokolimbisa makolimbama o bokolimbisa te makotikala. Soki ondimi yango, ondimi liloba lia nzambe kosaka te, okozala na conviction, okondima te, aona ke itubela masumu mangai malimbami. Soki ezali likambo moko ya pasi mingi penza, lisumu linene osalaki, okomono te ata kosali tubela kasi conscience ezali tranquille te. Ozali se komitungisa. Ozi bolimbisi kasi komitungisa. Zonge pa yanga nzambe po ya tubela te kasi pona accompagnement. Asalisa yo apesa o malako. Ala kisondenge kosala pote conscience na yo ezala tranquille. Nakoyeba ndenge nini te nzambe andimi to ayoki losambo la ngai. Motuna ya motuya.
eloko ya liboso tosengeli koyeba te ntango biso tosengaka na nzambe, nzambe akoki kopesa biso oyo biso tolingi, mbele akopesa biso oyo biso tolingi te kasi oyo ye alingi. Yango wana ntango nasengi na nzambe, nasengeli kozala na bososo. Mbele oyo ngai nasengaki apesi ngai, nazwi eyano, nasepeli, natondi ebotondi. Mbele apesi ngai eloko mosusu, soki ozali na elimu ya bososoli, esprit ya discernement, okoyeba te nzambe apesi ngai eyano, kasi ezali ndenge ngai nakanisaki te, apesi ngai ndenge ye alingi. Zambi ye azali tout puissant, akosalaka oyo ye alingi, pe nyonso ye akosalaka ezali sepo ya bolamu bwa biso. Ndeko nakamata ndakisa, ndeko abeli asengi libiki ekoya te, asali nyonso penza mbele ba 9, kasi pasi ekotungisa ye kaka. Akomono quand même kata ko pasi ezali kaka, kasi ezaleli ya ye échanger. Azali susu moto oyo okati ya pasi azali komitungisa abwaki elikia te, akomi serein, akomi na boboto pe kimi, akoyoka paix du cœur atako pasi ezali elembo te, nzambe ayoki losambola ye. Atako pasi esili te, pasi ezali kaka me, nzambe apesi ye boboto, apesi ye elikia, apesi ye la force intérieure, bokasi, po te akoka kolakisa ezaleli ya mukristu na kati ya pasi ya ye. Merci mingi ndeko Regine, merci sango pona malongi. Sango parabole o ya moloni. Tokoki komona teke na kati wana ezali pe na message ya espérance pona moloni. Pola moloni aza kolona tembete ayebi mbuma wana esengeli kobota. Pe tomoni na suka le mbuma ekwe na mabele kitoko eboti mbuma ebele. Moto aloni asengeli kobuka. Molikanisi na osango, merci. Merci Mama Aimé. Nakanisi olobi ya motuya. Ezali bungula ni ekopesa biso elikia. Yebaka te na manso yo kosala. Atako makambo makotambola manso ndenge yo olingite, kasi quelque part ekotambola malamu. Yangwana tomoni te quand même na mosala asali mbuma ekobota quand même. Zambi boko mbuma ekwei na mabele ya malamu. Toka matandakisa po ya baboti na ezaleli na education bakopesa na bana ezali bongo. Yebaka te osengeli komipesa soki bana banso babongi kumisa nzambe. Mbele bango banso bakobongo te, kasi boko bakobongo. Osengeli kozala na elikia wana. Koloba te bana bangai banso malonga te na kati ya bango, soki bango banso babongi te, boko bakobongo. Yango wana moulani etalisi biso te na mosala moloni asali, quand même akozwa lifuta, mbuma ekobota, zambi boko mboto ekwei na mabele ya malamu. Atako mususu ekwei na sika ya mabe, sika ya mabanga ya nzube, na balabala bongo, kasi quand même ekobota mbuma, mosala mwaye ekopesa ye sengo. Elingi koloba te ndenge Mama Aimé alobi, ezali moulani pe ekopesa biso elikia, na mosala tokosala toyeba te mbuma ekobota. Atako mbele boti mbuma ndenge tokanisaki te, mais quand même il y aura quelque chose de bon qui sortira de notre travail, de votre travail. Toroyoka pona bosukisi ndeko Joseph de Marie. Mama Regine Mbote, Mama Aimé, bon retour. Mbote nganga nzambe en mémoire ya Emmanuel Ferrario mituna nanga ya ngoyo. Awa yezo azali kolona mboto. Azali kolona yango lokola paysan, kombo ya yambo ebanda. To azali kolona lokola cultivateur, c'est-à-dire na kati ya cultivateur toza na kombo culture, moto azali ko rassembler bateau, pe ko rassembler tous les terrains sans condition. Ou plutôt azali kolona lokola exploitant agricole, c'est-à-dire moto azali ko exploiter biso pour en tirer le plus grand bénéfice possible personnel, pe kotika biso stérile
sans tenir compte ya génération future oyo ekozala besoin na fécondité na biso. Mituna ya mibale balobaka l'homme propose, Dieu dispose. Mais na parabole ye, on dirait que c'est le contraire. C'est Dieu qui propose et l'homme dispose. Alors pourquoi Dieu doit revendiquer quoi que ce soit, même si l'homme lui dispose d'un fruit amer? Il ne peut qu'accepter ça parce que c'est moi maintenant qui joue son rôle de disposer. Pona kosuki ça. Yezo alobi mboto azali kolona ezo signifier liloba ya Nzambe. Mais pona nini azolinga a récolter mbuma, le fruit to ba œuvre. Nzokande principe elobi oko buka oyo loni. Nzokande Yezo abuki loni liloba, asengeli ko buka normalement liloba. C'est ça la logique. Merci nganga Nzambe mokolo mola. Merci na Joseph wa Maria nakobanda na motuna ya suka. Tango oloni soki oloni mbuma ya masango okozwa ba épi de maïs, tope soki oloni mbala okozwa mbala na pe na kasa oyo ezali pe légume ekoliamaka. Elingi koloba te eloko oyo baloni tango ekobota ezalaka transformé ebongwanaka. Yango wana pe liloba tango baloni yango na bomoi bwa biso ekobota nini? Ekobota makambo ya kitoko, ekobongola biso mitema, ekobota misala miangolu, ekobota misala miangolu ya molimo, misala miangolu ya nzoto, ekobota bolingo, ekobota boyambi, ekobota elikia bongo na bongo. Lokola te oyo yango ekobota ekotalisa te to bongwani po ya liloba toyoki. Motuna ya liboso na ba parabole ya Yesu Kristo to miula ni miaye to sengeli kosala keba. Zambi moula nyezai na oto bengi la pointe du texte, la pointe théologique de la parabole. C'est très important de rechercher la pointe théologique. Tope likambo o Yesu alinga beta sete na yango. Ako beta sete na nini? Na lingala tokoyi koloba bongo la pointe théologique du récit. To meki ko bongo la lingala. Yesu ako beta sete na nini? Eloko nini ya motuya linga yebisa biso na parabole. Moula ni Yesu apesi yango po atalisa biso ndenge to sengeli kolona te. Ce n'est pas une leçon, un cours de quoi? De agro-vétérinaire, non. Là, on est totalement à côté. Mais les messages, tope maloba oyo ye alinga pesa biso, message ya motuya, tope lite ya motuya zali ndenge biso to sengeli kosala po te toyoka liloba lya Nzambe malamu pe botambuma. Tala ya motuya nde yango. Alors, la question de Joseph de Marie, bon, c'est une question qui est anachronique. Lokola tezai na sika awate, zambi tina moula ni moye, ezali po akolakisa biso ndenge tosengeli kolona te. Yezu ye akopesaka bakuru wana ya gros vétérinaire te. Alakisi biso na nzela moula ni moye, ezaleli tosengeli kobatela po te toyoka liloba lya Nzambe pe botambuma. Donc, dans les paraboles de Jésus, il faut plutôt se pencher sur la pointe du texte. Si vous allez dans le détail, vous vous perdez inutilement parce que la parabole n'a pas été conçue pour nous donner des cours de agro-vétérinaire ou quoi. Donc, nakanisi na beaucoup sema inakoye koloba yango. Alors, mutuna ami balé, maye tolobaka, l'homme propose, Dieu dispose. Ezali na motuya, nakanisi pe kokisa mpe na kati ya parabole oyo, ezali ndenge wana. Donc, manso mauti pa ya Nzambe, c'est Dieu qui dispose. C'est Dieu qui dispose. Liloba lia suke ezali ye. Parabole oyo etalisi biso ezaleli ya biso sikawa. Nase etango tokoyoka liloba lia Nzambe. Kasi Dieu reste celui qui dispose. Parce qu'à la fin des temps, il va nous juger, il va disposer. L'homme propose, Dieu dispose. C'est ça, ça reste comme ça. C'est tokoki kosala o biso tolingi kasi liloba ya suke ezali se ya Nzambe.
soki oboyi koyoka liloba lya nzambe sikawa yebaka te Dieu dispose na suka molongo soki obongoli motema te akoloba liloba ya suka na bomoi boyo yango tolobi te c'est lui qui dispose parce que liloba ya suka ezali ya nzambe ezali ya biso te. Botondi mingi sango tosukisi linaka na biso mokolo mwalelo nini okoloba na bosukisi linaka liye ina baebanso balandi linaka liye nakanisi ya motuya tokosimba ezali te tosala keba ndenge tokoyokaka liloba lya nzambe tosala keba zambi liloba lya nzambe esengeli kosala mosala mwa yango ezali nguya toyoki yango epai ya profeta Isaya na eteni ya 5:5 ya buku ya ye litangili ya yambo na lomingo la 15 o mobu a ya motuya penza liloba lya nzambe ezali nguya ekoki kobikisa biso ekoki kosala makambo ya kitoko penza na bomoi bwa biso ekoki kosala ya malonga ya motuya na bomoi bwa biso. La parole de Dieu est puissante, elle est performante. Ekobikisa ekokangola ekozongisa elikia ekoki kosala ya minene penza na bomoi bwa biso kasi tosengeli nde kofungola mitema longola nzube o motema mwayo longola mabanga o motema mwayo longola maemanso makopekisa yo pote oyoka liloba lya nzambe po bombango motema mwayo soki osali bongo komono te liloba lya nzambe ekosala makambo ya kitoko pe ya minene na bomoi boyo. Merci. Botondi mingi sango Roger pona matea pe pona liloba bosukisi utei biso mokolo mwalelo botondi na baebanso bazungu nga batoni mituna bipai biso bandeko ba kolanda pe biso na nzela ya television YouTube to kobenga na bino osabone na note osalango pambate tango bakotia émission ya sika okoyeba bongo ko kolanda yango botondi na bino banson botondi pe na mama eme azaki na biso mama botondi pe bozongi molamu na ndako ya